Donc makambo élection quelqu'un na ba liste ba uti ko publier oyo provisoire passé ni ba candidat retenu ba recevable na seni. Il paraîtrait que bato balobaki na bino ke ba postuler te wana ba postuler nazo ka décider ba postuler et naza vérifier information ce qui s'avérait que c'est vrai. En tout cas so za d'abord membre ici des so zo landa na minute oyo kima na parti wana et za na lokuta makasi bino mo bongi makelele nyonso ba chaka wa biso bali c'est après to kota teme si ce que j'apprends est vrai et sérieux, c'est à vous aussi de vérifier. Bon mais là Hollande là on peut na pardon bande ko la ba congolais ce qui to zala na Congo ya modèle oyo. Merci na Denis Kadima. Denis Kadima. Superstar Denis Kadima. Vous savez que banda makambo élection et banda ont enrôlé 24 000 candidats députés nationaux. Et ça n'a jamais. Bibonga ba les a 500. Bandeko. Nazo ebate. Élection. Si ko ndenge ndeko ba boye. Ba provincial peut bazo proposer à bango. Nombre vraiment tu éviter sous ba 50 000 et Congo. Pendant que ba provincial bazo poser au bazar en place, bazo les a Mbote bonjour na ba Congolais, mbote bonjour na ba na monde entier, naza na esengo na ibisibino esengo ko sakana te po mutu moko na benga kae akosaka makasa ka lokuta bino nde tembe. Ngai na monité mais na ko vérifier. D'abord avant na banana pesi na bino mbote. Ba mama ya Congo, ba mama bozali ebele ya ba mama to tshela bino motema. Ngai na mona mutu moko awosilekelanga na commentaire yo Saint Thomas. Olo bagé ba mama tu kopesa basi mutu makasi. Ah. Est-ce que soki na biki ba mama ba pesa no conseil ko la kana bango. Ba mama bozaka na bango. Basi ya mabala. Ba ebisa no ka papa na lito ikaka ke papa bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Est-ce que les sumu nga na sali ka pona lobi ndengwana? Les sumu ni nga na sali lokola na lobi ndengwana. Ça les sumu na sali te. Ezaki juste kaka na zaki ko tinda bino bo commander na dimension ya bo linga ba mama na ba pousser bino ba papa bo linga mboka. Et ce qui na lobaki na sens que lobby une femme mariée soit commis par exemple président de la République na RDC. En tout cas, vous avez des difficultés à kuyiba mingi parce que yé azar ko kontete agenda koluka ko manabasi et beleto apanza bomengo ya Congo par-ci par-là sans na pese la ginde ya ngona bon vouloir ngaite bolimbisa ngai na pesi ba mama ya mokili mobimba mbote mais lelo na pesi pe ba papa ya mokili mobimba mbote ba papa ngana biki bino ba mayele mais eloko moto constater ka mayele ba papa il est kaki de 60 ti lelo ta la place mboki suki. Tout ça, ce sont les papas. Il y a un peu de maman. Mais dans l'ensemble, dans le cadre de la Congo, na ba Congolais, na lingi ba papa ya Congo, makasi, na lingi pe ba maman ya Congo, makasi, tout comme na lingi ba na ya Congo, nous dans l'ensemble, makasi, na cadre ya ndenge na lingi la Congo, ndenge pe nga na lingi la bino. Alors bino nous tout sangana, tout ça la force, tout ça la unité on a et tout développer Congo na biso parce que Congo na biso ils ont un problème sérieux. Et dans la classe politique, il y a tonda lukuta, et tonda démagogie, et tonda égoïsme. Et il pense à bien-être personnel, bien-être familial. Mais bien-être collectif, il y a toute une nation, et ça, penza na mutu ya batu ebele. Wana benane na ko yebisa bino ngo. Boni rifeki sombe. Boni tindika. Est-ce que zo kende bien? Ouais. 5 sur 5 ndenge na okeli bato balandaka biso bako répondre ya on des plaisir et ça ninga ce qu'on a minute ndé na vandiawa donc bien maintenant trop démarrer lelo eloko na kolobela nazoyo kango mais en tant que Saint Thomas nazo kana vérifier na kotambola na quelques BRTC ya Seni pour na vérifier est-ce que l'information nazo zo ya solo comme quoi na ba publication provisoire ya ba candidat député.
nalobaki na bino ke na vidéo ezo na kolobela élection ti yango nde na bandeli nango. Donc makambo élection kaka na baliste bauti ko publier oyo provisoire paseni na ba candidat retenu o baza recevable na seni. Il paraîtrait que bato balobaki na bino ke ba postuler te wana ba postuler. Nazo ka décider ba postuler. Et naza vérifier information c'est ce qui s'avérait que c'est vrai. En tout cas, si vous avez d'abord membre à décider sur les landanga na minute qui m'a parti wana. Et ça na lokuta makasi. Bino mo bogi makele le no so ba chaka wa biso ba liste ça après to kota teme. Si ce que j'apprends est vrai et sérieux, c'est à vous aussi de vérifier. Bon mais kana Hollande la ngo pena pardon bande ko langa ba congolais, soki to kozala na Congo ya modèle oyo. Parce que moni bato mo zo ganga kuna transparence il y a élection mais bango moko ba la transparence te. Ah fachi. Elo ninyo sali bato belé bo bako maneti. Bato mingi to ebaka baka mayele mais façon bimisi bango lelo. Ba politique bako paraître ngo bato moko ba perdre mayele ba sili pena mayele do. Aussi ici bango mayele en fait. Aussi si bango mayele. Merci na Denis Kadima. Denis Kadima, superstar, Denis Kadima. Vous savez que Banda, ma élection est Banda. On a enrôlé 24 000 candidats députés nationaux. Et ça n'a jamais. Bibonga ba les a 500. Bandeko. Nazo y batté. Élection. Si on est dans le baboye, ba provincial peut bazo opposer à bango. Nombre bango tu éviter sur 50 000 et Congo. Pendant que les provincial bazo posé, au bazar la remplace, bazo les 5 mois d'arrière. Tu as 6 mois, ma futamité. Mais au bazo ya, bazo compétir à bibongango, bazo ba coton pena minene, batie na matoi bakani. Balika bazo bibonga. Mais ce qui est bon chez moi, je trouve que Angouema est ali et c'est ce qui donne l'envie même à une élection. Et le roni n'est pas par rapport à l'élection. Nazoka qui batu bazu avion. Cardinal Ambongo, na quelques opposants soit-il, qui étaient aux États-Unis. Vous avez négocié avec Joe Biden à l'élection à Congo ezalate. Ah, en tout cas, tu as mis bazoba. Élection à Congo, ce que tu as salaté sur base de quoi? Bon, mais alors, vous avez dit, Bandebola n'a pas posé belé bas Congolais. Et là, on a une exception tout ça l'élection parce que barolé au moins 49 millions. On a un nombre d'enrôlés. On a un nombre de poser ma candidature. Bazole ka nombre même à candidat tout baléga na députation élection tout les cas. Parce que l'élection n'est on a que de robo et on point. Plus grave, batu ya bato baza ko appuyer baza contre l'élection ça les mabango moko pe poser ma candidature. Mais ça n'inga pas si kaka na point moko et belé ba atteindre CIT. C'est Ibachaki qu'on a seni, ba parti politique est belé et atteindre en monte, ba regroupement politique est belé et atteindre en monte c'est Yoana. Du genre, bah c'est faut baser à 50%. Si comme nous parti n'aime pas malette, tu es bon on va t'amsou na combo, t'amsou na TV mais ba membre ba la raté. Pour moni, en tout cas après l'élection Oyo, ba parti politique est belé pour disparaître. Pour moyen attendre ba regroupement, exact pour ba regroupement mingi zalara. Na moment où postuler, ils ont un combo mususu, et to comme temps en campagne, avant campagne, mingi ba benda na ba sangana pour ba sala ba alliance maintenant, ba former sur ba plateforme électorale pour ba yo un exemple binu mo boyebi. Ngai na na Martin Fayulu pour na lingage trop. Martin Fayulu mtatanga trop, oyebi ke na batu batanga mingi Martin Fayulu ali na ngai rappeler bino ka eloko wana, na batu batanga makasi na mboko yo. Martin Fayulu ali mais ndenge akoma koluka asundola vérité désir na molanda audit affiché lecto ah Martin Fayulu monga zara so rakani so bona seki mais Martin Fayulu ndé bozo mona na postulé en 2018 na compte dynamique de l'opposition mais elle comme pas réclamer victoire a comme ko réclamer on a compte à la muka et pourquoi ça c'est parce que il y a imitation. Raison que nous postulons dans compte dynamique de l'opposition. Rwanda, opposition, et Sangala Kanante,
pour baluka candidat quand même. Candidat comme babani ko lukango basi ba musu basi ba postuler ba musu aussi ba boyeli ba candidature souvenez-vous ba Moïse Katumbi ba kangama na kasumbale sa ya Zambie atala kasumbale sa ya Congo na musika ndenge Moïse ya Bible atala ka dans les terres saintes ka ndengona Moïse lekele ndengona wana Salomon escadela na mupanzi bilomo boyebinde ba talelaka mais ba kotaka te ndelo ko tindaka sko ba créer Lamuka pour na koluka candidat commun oyaki kosuka candidat commun Martin Fayulu. Yango moni sikoyo bake campagne na kombo Lamuka batu bakotiri kamango na kombo Lamuka sa koyeba ke Martin Fayulu to welela ko belela oyo kuna e pas l'état to na seni ami komisaka na kombo dynamique de l'opposition d'abord Kasai et Kasai makasi na ko constitutionnel ta bakoti na forme kaka fonku to pamba bakotagite na forme pamba ya qualité mutu ndenga yelaki donc e bomaye e koyisaye akoya makali kali mais lokola kalokuta mingi tikala kazoko tsaka na ba congolais o vérité désir ni mo ebike na chemin tous ne choisi na ngai pokuta ba vidéo ezali mo pena ba tuna mutu yona na yebisaki oke yo Martin Fayulu o gagner o kao ezali Senko mais Senko ya mo se wanga na kayekala Senko ya mo se wanga na kayekala donc azaki suko exister te bino moko boyebi yango na nazo continuer ko insister nazo continuer ko lobake ba élection to sala mbala oyo bokeba parce que ba regroupement politique kaka ndenge bokango ba kotisi koyo na ministre ne ba postuler boye toujours comme appelle période de campagne okwa ko ba mo luka siko ba luka sou candidat comme et ko benso na kombo moko boye et kombo na ngone ba yo sala l'élection et kombo na soki ba échouer yango ne ba ko yela biso sous pona contestation biso to bato to bi ba politicien na biso moni nde ba bako te ba ne bilongi kasi mitema te ngana bi ba politicien na biso ne bi bango na bilongi na mitema et eloko na osepela élection yo ndenge ezali avec Kadima na 24000 candidats onga na moni bazali o ba postulaki yo na liste o tu ko publier so combien de mille so 19000 oyo bazai retenu oyo pa na ye na zomo na combien classe politique ils ont changé dans l'élection oyo tous ba député mongo to yeba ye rota utate to yeba été na histoire politique tous ba mater rebelle pour 19000 wana yo mesana élection 2006 yo bimaka député il y a 2011 yo bimaka député il y a 2018 yo bimaka député yo au commissaire en carrière mbalo munisiko isili pour ndenge na l'hôtel ndoto na ndenge na moneli déjà même na molimo yo carrière na yo abu pia ndenge élection zoïla ça dit que yo kutuko mi contrat non dans le passé et puis na ngaki na bisa pe batu mususu boza 19000 candidats na ndenge motema mabete likamo na répétaka ngo na tana ka ko yibsko sora bandimi ya tindika na lo bakana ngo me e bakalo ko na lo badalene ya yo moko yebi ke ndengo zawana ndengo yo moko ndengo miyebeli atako tu ba lokio na famille na lingite belé wele la rotera le pango na yo to la rosala soki action moko munene oya ko perdre mbongo na yo to oleto zela on a victoire ou gagner élection yo to mo zela onde to memo soit na hôpital soit to na tension e kangi soit po ndeko na ndenga mtema mabete na biki ba congolais bwana lokoso mbongo pe lokoso ba poste pe boko ta politique bino moko botala par exemple 19000 candidats retenus na députation nationale na bibi 19000 bandeko siko ba place a ko welela ezali 495 sur 500 sièges parce que 5 sièges ezaka copté bazora ba chef coutumier bango baleka na compétition électorale té mais vous avez à peu près 19000 candidats députés ce qu'il faut voir là 495 places papa donc si on y a na 19000 personnes bazora ba 495 nanga moko nde na moni kombo na nge bimi na bato bakosala makambo mais atanga moko fona na lingi ba mso sene moko système ma vie gizenga na 2006 vient na sala ne campagne te Antoine Gizenga na 2006 a postulé candidat pour la République bola kisangai stade oyo Gizenga sala meeting ya campagne bola kisangai vidéo ya province ni bomonaki Antoine Gizenga kitaki ko sala campagne électorale ndenge to monaki Tshisekedi d'asionner Congo exact mais to mona bima 3e bovanda na bino omoni ko mona bimi sombela ta ba famille na yo sombela ba ndimi église na bino ba t-shirt vendre ça bango bet ça bango
yebisa bango komono kabolela bango ba numéro na yo mais que oboma nzoto no na ko sala campagne papa ah bakino balomani no kolemba loso o kolemba loso na biso soki neli bolumbe mutako contredire nga mais na yo kolemba loso bon bonne chance à tous les 19 000 candidats mais il y a que 495 places pour les élus en tout cas bino siko ba biso ba congolais nde to kogisi pena ada jouer loba pena que non ba bengami bazali belé ba ponami bazali muke et on est au monde parce que sur 19 000 personnes on va prendre 495 faites les calculs naza jalon mutute mais ma ponami bazali on est d'accord on a la députation nationale na provincial to binenge ke sukati to yibani ndenge to ala biso ba congolais c'est des choses sikoyo eloko mo na zo mona wa ezo déranger ngai ezali nani yango kozala valable et puis véritable challenger ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na élection 2023 yango koka bato bele bako tia makele l'élection ezala te oyebi na kala opposition ezaka ko réclamer élection mais lelo ndenge na yokeli opposition ezo banga élection na niveau bino na bomonité balingi sukoka kombo élection te bango komeka na kombo ya dialogue autour du fichier électoral. Et les fichiers électoral te baluka. Bango problème d'abord ezali ke babongami te baza prêté ba mitali penda ba mi peser muso ke bena mitali yemo pena bon moni ezala bato ebele na ndenga mabete ba muso peut-être ba na ba miroir te na ba salle de bain na ba douche na bino bozana ngote eza teke bozangi moyen te eza ndenge na bino mais la plupart bato ba kana ba ana tout est miroir vraiment na chambre muso na salle de bain azaka soit sokoli asisi ko sokola mitali yemo ko mutu mobimba parce que botale langana no ba candidat mitali peno la vie mitali sko yo mo télé peno devait talata o raisonner sur Félix c'est yo mo ouais au sokoli aussi ce que ce temi devait talata na yo sko yo mo zo mitala na niveau mimonelana devant Félix Tshisekedi siko na élection non pesa ba kombo ngai na kana moi courage on pesa ba kombo bato na moni que non na me kana ko pesa biso na minute meko tiana no bato to sangisi na bato to ça la sondage personnel Saint Thomas na balandi atindika to me comme ça mutu moko to zu mutu neti Martin Fayulu na le baso la contexte tout ça pena Martin Fayulu si pena ko laver pena Martin Fayulu si on débat à la tala vena boy est-ce que Martin Fayulu a mis tala e vena asiso sukola la kikoso ce qu'on a mis raisonner sur quoi yo ba tcheli fatigue compétition boy Fayulu ko gagner Félix tolongoli na juste quoi yo Moïse Katumbi et mundele na biso mundele to le sel mundele to na biso ba congolais belé bo to ba noir ce que to na mundele ka moko Moïse Katumbi mundele pe a mundele te ko abotami awawa papa na imwindu mama na imwindu ya wana ye abotami mundele te ye bena mundele ya papa na abuta bena banda Israël papa na abuta banda Israël aza bena ndeko ba Yesu na ndenga mabete pour ne pas être contre mais la vérité reste une vérité za na ndeko otokoseli mutu te papa na ye mundele ndeko ba Yesu no to benga ka juif israélien aye pena awa aboti Moïse ye wana bomona ka Moïse Katumbi chapwe autrement dit Soriano boko kota na internet boko ndekuta mindele balo bela Moïse na ba passeport ne belé ba nationalité bato baze belé wana kutu eza commentaire te za na ngoli kambwalelo te mais nazolo bana ndenge ke Moïse sokolima isiko en tant que mundele asiko bena mai na kiko so aselisi amitali na tala bena na Félix Tshisekedi na contexte to za boy Moïse ko galé bena Tshisekedi Félix na ebite ngana tunika mutuna tuba toza sunanyo bo rappela kanga ba komba bato sope na bo sanité mumuna beno ba konta pe candidat ya kilo ta ko tembe noza bena webi kino 2023 bena na telemeli Tshisekedi ozi bena matata mponyo ngai na nzoto na ngamoko ilingele mbana ngome na loba kaka po eza jama kamna loba ozi matata mponyo sokoli osilisi omita bena la tala siko bena na Félix compétition. Pardon. Bokechu premier. O sokoli bena mai. O mitali bena na tala. Bokechu ko bia aliki batutu na bogar. Etalika ye. Bogar a bokechu sikoyo.
au sokoli bena ma bokechu mita bena ndingo izwana bena yo bokechu na fachi na contexte tozali ba voter yo bokechu na bosani na Délice Sanga ah Délice Sanga au sokoli mai Délice Sanga mtazwaki libanga na kananga non seulement ils ont raisonné Bachona Félix mais ont raisonné au sala tour ya Congo momi lobage ngai Tshisekedi akoki te na boyeboye ngana remplacer pendant au sale la bisoni Délice Sanga bakezo ata bazui rais ata bazui mama waro wa melisaka bangombe miliki baba bébé lion miliki nani Olive Lembe kutuko naloba ata bozui Macron buche na Congo awa na Félix Tshisekedi da oliaye ata boke bozui Kagame sokoli bena botalaka Paul Kagame bena sokoli mai amita bena na talatala Paul Kagame Paul Kagame bena sokoli mai amita bena na talatala Paul Kagame na loba Paul Kagame siko batemina Félix élection na Congo boye omoni nokaki bato moko en plein ja francophonie bakomona bake balongola mambo élection te mambo élection tolongola te bolukaka politique bolingaka politique biso tomema bino na politique tina ti politique ouais bien moko boy ovandi olie ba biso moni Tshisekedi dona yo bule Tshisekedi dona Félix azo corriger berer nyonso eleka mais malembe et là on a resepela na ba congolais belé mikolo yo to ana nzala na biso mais to ndimi président na biso po aza biso zo la biso bolingo pe to mona pena non o pena mona mboka et d'ailleurs c'est sous Félix que congolais a eu conscience mo mona que té yete mais abato azarana bango c'est sous Félix avant ezaki yonde yo yaka yo mais les lots na moi lelo na ndenge ya mabete na façon Félix a se comporter na façon sali batu ba surprise ya makambo ndenge na ndenge batu beli babandi kotala balobi te azala na ye aza bon ayi aza na ye bien c'est ça parce que na 4 ans na 5 ans biloko mutu asali moi tobetela ta yango machine ezate moi tobetela ngo ta calcul ezate. Il y a les gens qui peuvent vous dire, oh non, Moni, et ça, Kinshasa, non, c'est pas seulement Kinshasa. On construit partout. On est en train de réhabiliter partout. Et ça, on a raison, on a sur les Simbarati. Mais les Tilelo, Bakadiabaye, la Rango, Mbango, na ba émission. On a le barama, saut de mouton. On a raison, on a sur les saut de mouton, si la raté. Mais le tomé la rama été. Mais niveau saut de mouton, on va betango kara. Niveau du sol, n'a pas opposé. Du sol, saute mouton, ta bête à gango lissus. Bah, saute mouton. Mouton, le bête à gango. Mais niveau, ils ont la vidéo. Bah, toi, la pamba, bacha. Et là, comment ça? On ne sait pas. Vous cherchez quoi et vous voulez quoi? Mais élection, tout ça, non. Élection, tout ça, kendango. Élection, ma pour la Salem. Il dépêche. Nayoki. Et bimi parmi bateau batendre sei. Dans une IDPS comme parti politique, a tondi si ba candidat meke. Vous voyez qu'on IDPS comme ba parti mosaïque qui tondi si ba candidat meke. Oh les kawapi. Tous les habitants de la ligne d'arrivée. Vivra verra nena lo bana midoka kayo senga grâce na nzamba pesa yo grâce aux ala vivra o mimone la marambo ranenge koleka. Tozuite, to gagner, et quoi bana. Et si on a chité, parce que tout le monde qui a besoin de souka, l'Ikambouya, Salomon, Dela, Nazoka, de gauche à droite, Nalandi, Hervé Diaké, c'est Makasi. Hervé Diaké, c'est aux avocats, Moko, Tanga Makasi, aux amaïs, les belés. Et puis quand tu parles français, on sent vraiment la locution de Molière. Hein? Quelle diction, hein? Quel respect. Il y a photo, il y a orthographe, hein? Il y a parole, il y a ponctuation. Puis on sentir que non, on tient les traits sur les bas. Et Zoyo Kanapena, les points sur les îles, les traits sur les bas. On sentir que le monsieur s'exprime en français, en la langue de Molière.
bien. Mais yeba boye. Kozwa renseignement na l'état congolais le roi baso baté. Que bazaka na plaisir moko boye puisque Salomon Aza il est beau. C'est comme mon beauté na il pèse tellement plus que même Félix Tshisekedi yangwana. Il faut pas causer la makam. Bozala la barre, tu as le ministère public avant de loba. Tu as le défendre, on connaît la suite. Bolinga qui jamais dans le public, mais bon supporter quoi la collègue dans les médias banque le battre que hôtel du dossier est vide. Parce que le dossier soit vide, mais il va relâcher. Les autres en ananyo, il est libre. C'est parce que son dossier est vide. Mais nous avons les déjà que mutu yo beke bozana bodias bogene ko samba bala mo le dossier za vide na ndenge nini moko boboni ngobolo like sabiso ba kitiro yo ngana boyaka ezaki bani pa na Saint Thomas ngai na boya babangisa ngana bakombo ya bato naka kolobela bino ngo maintes fois ba congolais évitez trop qu'on vous fasse peur de noms de gens oki babangisa comment oh moni nanyo c'est sous Félix Tomoni bakombo belé gaz évident. Mais façon tous en bang à battre. On a tout la photo de famille. Il y a conseil des ministres Siliboué. Faut moi na bat leader ambogo ya minene ya politique ba maman na ba candidat président de la République ba ningi samboka. Mais ba ngoto ba tellement na autant de minutes. Si ba bonga me pena vide mo etikali wana ka pona fachi. Tout le monde attendait. Ba zelite ayi. Le ba kombo mo ba yisoko yoki yango beno ka na nkele. Bakombo mingi bobangisa bangisa biso na kisasa wekenda wapi na Congo. Kalev Mouton, John Numbi. Agi bakombo mo bosoko wekama mo yoka, oyeba te Kanyama. Ah, gaba général Kanyama esprit des morts. Ah, comment esprit de vie lelo? Kanyama. Watika biso to vanda gimi yako? Salomon Stadela. Salama, asala kanini Salomon Stadela. Asala la ba congolais. C'est quelqu'un au service de quelqu'un. Faut pas avoir banque sarabiso ba combo ba tout Salomon. Moïse Katumbi. Va te faire mal. Oh. Non la ko tout moko ba imba makasi na banzemo mena moni ba nommer soki PCA soki abord compagnie moko da mona izanga ta gaz. Niveau ba imba mutuana. Nga kanza kiso ba PCA posta bongo boya. Si ça dépendera da combo na e. Na lo ba na ndenga mabete na lo ba ndenge ba banque sarabiso ba na combo mena ko mutu moko ba yemba e niveau ba yemba e. Oui, tu as dit que quelle que soit la hausse ou la baisse du dollar, il y a Zakak. Donc, pour si ça dépend de... Je vous dis, mes frères congolais, je vous aime bien. On a une vérité, toute la culture, combo. Ada bombo le na lobela. Le loba nomae quelque part. Compagnie en route nomae nanga moko na vanda na kombango ekimi na yebi nanga kombo na ngote. Po yebana te, eza na gaz te. Parce qu'on a niveau na okela kombo na e pesa pena na matoya. Eza na ba kino ebele ba kola na kombo ada bombo le mama na prêtre royati. Mobile à Jeannette Bombo le père son âme la dame là, plus belle. Mobile na wana. Donc si ça dépendait kana kombo na e, yeneti na mona mboko yo. Fallait bâtir déjà j'ai camine mbala mort. Niveau toke la combo na eko. Ce qui bali bâtir côté gouvernement, tu as essayé maman au matin ministre des finances. Ça dépendait quand la combo ada bomboli. Na dira ma bête. Félix Mercier. Grâce à politique na eux, tu vois na ba combo ba tu peser sauter. Et puis combo moko 2019 façon ça roba ngisa biso. Ils roba ngisa pe binoti. China Rambo. Kebala raisi yo. Lelo, na mwana budamu, a mwana oh, guys, rien. Oh, China, rien, yeti. Lelo. Ah, merci Nalula la Silva. Aoya, Congo le 25. Président Brésil, le tout premier Brésilien, on y a Tamabela, Congo terre bénie. Je continue de le dire. Mais pour chuter, n'engana lo bakaka ke. Justice sur les lots boya oyo. Lobi to sepela nango parce que beaucoup de Congolais sont déjà investis avec un esprit patriotique pour changer les choses. Et les jours à venir seront meilleurs. Oh toloba ki teta na loba mutu to yoka. Yoko kangano mato inao mais yeba keza vérité.
mais là la muka congolais partout aux ali babangi sakao kombo ya batuté. Oh trafic mo ya makasi rien boya kango bakoki ko bangisa yo tant que ko za congolais oza mona mboka oyo mutu moko te aka ko bangisa yo komba batu luka congolais na ndenge ya bolingo ya Congo na ya ba congolais luka oye ba mibe ko mboka na yo o bana no ko banga yango o bana na ko tosa yango mais ko banga ka mutu te par rapport à kombo banga ka mibe ko ya mona ke mibe ko ya même li ko na mutu yo ba ta bangiso par rapport à kombo na ye et au salo bien et au fond l'esprit parce que y a un autre pour apprendre. Nous sommes tous des gens qui ne savent rien et qui devaient apprendre à tout moment. Donc chaque jour, il faut apprendre. Et les gens faut apprendre. Je sais très bien que tout le monde a la culture, on a un combo, mais cette fois-ci, on a exhorté éviter ces moments. Il y a un combo, zala sur na yomoko et zala un espoir qu'un jour ça ira. Et le retour au Congo, ils allaient juste makambo ezala bien ba condition kaka ya bato ba vivre donc vie ka normal car tout ka to comme extraté tout ka to comme danger te pour ba peut rouler cancer ba comme danger tout monde le ba soupe ba comme kokita ba soupe ba molela ba soupe ba zo ko régler makambo soupe et c'est beaucoup pas mamboele en Afrique France a zo perdre ba bisike belé on ne sait jamais demain. Et puis, ceux qui ont organisé le 9e jour francophone, bon, mon cara France a bêti biso. Maman la cara, bon, because. Vous savez, non, il y a une émission Soya. Pour aller là, à ceux qui en a, merci na Biumboui, merci na Junior Kapaya, merci na Rifé qui sont maintenant Mninga nae, Papi Kelly, et les boulons pas écouter la biso, tout le monde peut, maman la bango, ma femme, mon épouse, mon moutou de moi. Chérie nanga Nicolette ya Saint-Thomas tala biso ndenge ezalaka harmonie e bino esalaka bino passe na biki bino beaucoup kamera mote biso tosali yango na nko mbotela ba mama nyonso ya Congo nalingi bino mingi velanga tumba kolesha mama Laurence na kobosana wote Kiki Kezong Edi Kaloubi tous les candidats tous les candidats hey, bah député la députation nationale bonne chance et puis pour conclure dans le Bibolingo ya Congo na ba Congolais bobo sana fragile n'sote soko monité kondimate nkolo abatela bino abatela pe mabota na bino biu et monsieur Sili bye bye.